bosali peuple congolais mabe bozo sala susu bo continuer ko sala peuple mabe tala mabunda yo wana zoke ake États-Unis d'Amérique ko luka lobby ya ko futa mbongo tango Jean-Marc Kabunda lobaki ke congrès ezo coûter cher na 7 millions de dollars bobo yakit mais tala ba millions wana yango wana ke na États-Unis ko luka ba lobbying moi na Jean-Jacques Mamba monité pour soulever motion quand un président d'une institution il président d'une institution a donc de ça la lobby pour contredire, contrecarrer le président en place, en fonction. Et ça rébellion. Tozeli Mabunda aya ko expliquer biso lobby oazo sala et ça yani. Na rentrée parlementaire, Tozali peuple. Ceux qui a voté par le peuple, bazo banga peuple pour nous. Omoni ndeko boyeba. Fonctionnement ya monde des aboy. Même mon kolonzamba ayaki pour basala mukilio. Ba ingénieur so bazalaki autour na. Mais au monaki mususu aboya kit. Hein Lucifer. Asala ki ya nani nzamba aboki ye. Aboki si. Ba juge wana j'ai beaucoup de peine hein. Pona ko loba Congo il faut auto refaire Papa Tshisekedi. Sala ata moto ayebisio kazana diplôme belé. Zongi sena no na cour. Batonyo se faut bazonga basala moi notion moko ya récupération et recyclage voilà basala recyclage ya batonyo so on ne comprend pas quelqu'un qui a quitté ya cause avocat a commis magistrat des debout ou des sièges on ngwana a matiti échelon nyonso a commis na cour constitutionnelle moto wana ayeba ko interpréter texte en tout cas c'est dommage c'est l'enfer. Au moni na kati ya ba Congolais ba génie bazali mais entraîneur nda azalaki mutu futi tozalaki na kitengete kiki ibengete tozalaki na ibengete nde papa Etienne alobaki que les poissons commencent à pourrir par la tête ce qui la tête est mauvais recrutement et kozala biaisé. Maintenant tozu meilleur entraîneur l'homme qu'il faut à la place qu'il faut tala ndenga zoluka bosali peuple congolais mabe bozo sala susu bo continuer ko sala peuple mabe tala mabunda yo wana zoke ake États-Unis d'Amérique ko luka lobby ya ko futa mbongo tango Jean-Marc Kabunda lobaki ke congrès ezo coûter cher na 7 millions de dollars bobo yakit mais tala ba millions wana yango wana ke na États-Unis ko luka ba lobbying moi na Jean-Jacques Mamba monité pour soulever motion quand un président d'une institution il président d'une institution a donc de ça la lobby pour contredire, contrecarrer le président en place, en fonction. Et ça rébellion. Tozeli Mabunda aya ko expliquer biso lobby oazo sala et ça yani. Na rentrée parlementaire, Tozali peuple. Ceux qui a voté par le peuple, bazo banga peuple pour nous. Voilà, très chers amis fidèles internautes, Balanignon sur la voix céleste, Alvin BATV, n'a pas si nombreux, je sais que vous êtes nombreux, c'est nettement, Bozola n'a biso binomo, Bozola n'a rabi, désolé, Toza n'a 10e urine, to mesana koyara toujours pour nous yoka base et Panza Genève et Panza Makita Genève, Bango et Bozola n'a pas si manangande kaba télémia, tu auras toujours après vos informations, qu'on peut savoir actualité, collaborer surtout diplomatie à mon Konzamboka, tous en information, actualité belé, auto collaborer l'eau, bon descente au mon Konzamboka, ça il est l'eau, école na ba université to kolobela le lot to kolobela pe sur l'actualité par rapport à Kalev Mouton to ki ba retirer tous les soldats bana ko encadrer par rapport à des révoqués qui na aner to kolobela après désarmement il y a moi na mboka Joseph Kabila to ki suite na ezande ni azo résider wa to kolobela pe dossier comme on sa pour to zana ba IDPS to mona pe ba IDPS mususu bazaka na procès ngolo président Jeko Beya o to mona mtso azana liberté to kolobela awa na 10e mairie na moko ya ba combattant bolinga makasi botuna rabiso emingi le autre yeux to solana par rapport à dossier on appelle ça déjà mbote mona mboka mbote ndeko un mot gentil na banyo so bala na senesmo en tout cas peuple congolais Zambe apamboli bino apamboli mboka na bino bozala na esengo kozala ba congolais makambo oyo to bandi komona na kati ya mboka na biso epesi espoir bolanda bifetek ya esika bofandi na mboka bapaya te boya totonga Congo ensemble sima moto alaxi volonté na ye pona kotonga Congo fachi béton mwana kondo Etienne Tshisekedi moto abunda na ba dictateur rebelle na minduki me baboma kiyete akufi liwana ye ya Nzambe
moto oyo batia exil mikolo ebele na ba président nyonso batindi exil batindi ye barelege tina cadavre na ye esalama te partout dans le monde mais na Congo makambo wana to vivre mais tomoni bénédiction ya Nzambe loboko ya Nzambe eza na Congo boya tosunga Congo sima fachi beton Congo ekokoma kitoko Nzambe akopambola Congo to se réconcilier tozala moto moko tolongo la distraction ya bato baye kokabola biso bikolo bona boete Congo ezala ini sima mokonzi ya mboka fachi beton IDPS azui projet de société na ye atiango na mutu ya fachi beton po aye transformé ezala programme gouvernemental bokomona makambo kitoko peuple congolais ko sepela. Merci beaucoup Mathieu. Je pense qu'il est temps de ranger la question la question après des armements il y a Kingakati moi n'ambo Joseph Kabila aza toujours na Kingakati ou bien place azo ba tipo ba yebe bazoni mapete que Kingakati za désarmé après des armements Kingakati moi n'ambo Joseph Kabila za. OK merci ndeko nengo bozo tuna ngai parce que boyebi que to lo ba ki on tombe na ranger toza na kati ya mboka désarmement ya Kingakati salami tomoni yango toyebi yango mais bato bazo sima sécurité ya mboka eza biso te biso toza ba combattant moto aza chargé ya kosala sécurité ya mboka koyeba entraîner sortir ya moto nyonso eza François Beya il est parmi les 15 oyo Kabila monate oyo alobaki ke il a trouvé rien il cherchait 15 personnes à monate mais Tshisekedi a sali 18 mois amoni François Beya moto akoki oyo simba sécurité po moto nyonso abima na mboka il faut ye ayeb ke bobanga te Kabila ko échapper justice na biso te sécurité na biso yebi esika nyonso soki abimi c'est avec autorisation ya bato bazo sala sécurité ya mboka soki azali eza avec la complicité ya bato bazo sala sécurité ya mboka moto kokima aza te pamba te bato ebele balinga bakende exil bato bayibi mboka bato babumi bato balingi bakima memoye bakima eza te bozala sûr na fachi beton administration na ye ya mboka ezo contrôler frontière nyonso c'est-à-dire moto akima eza te et puis fachi aza na collaboration na ba pays nyonso ya monde entier aza membre ya ONU Congo na biso toza membre ya ONU okokima na mboka nini oyo tokozwa yo te peut-être bozo banga ce pays parce que ce pays ba pays où signé traité eza muke mais ONU aza partout tous les pays sont membres ya ONU moyen moto akima ekozala te il sera toujours récupérable bobanga te Kabila azali akokima te parce que mikumba wazala ngo sima eza ebele mikumba wazala ngo sima eza ebele mais toka ipeke bayi bandeko na biso ces pays bazana mboka na biso Congo bayi ka pona ko désarmer Kingakati bien bayi ki eza ba mission monsieur eza na sima te jamais bo pesa ces pays makoki wazala ngo te ces pays akoki ko désarmer moto te ces pays travaillent, collaborent avec les pays membres. Ces pays na bandeko na biso ba soldats américains bangonde baya ki pona mambo etali Kingakati na lobi boy soki bozo tanga ba américain na ndenge wana eza mabe nazo bisa bino boy Congo ekomi mboka ozo tanga na mbibeko un pays de droit nous sommes un état de droit makambo nyonso pays nyonso po ako s'ingérer na makambo ya pays mususu te Amérique ozo lo bwana nous sommes en collaboration en partenariat privilégié stratégique na avec les États-Unis d'Amérique sur tous les plans plan sécuritaire plan militaire économique et consort soki Amérique azo sunga état na biso eza te ke yenda azo sala sima ya armée congolaise na bité so comprendre bobanga te Congo est commis sur le rail d'ailleurs c'est parmi les missions oyo bapesi Tshisekedi et pas la communauté internationale pour remettre Congo sur le rail Congo ezaki sumboka te ende ngo bobanga te o boyna bote Amérique soki Amérique sali acte c'est-à-dire il a appuyé l'armée congolaise parce que nous sommes pays parmi tant d'autres nous avons le droit d'être respectés parmi les pays partenaires de makambo ezali makambo naebi bato ebele balingi ko kumisa Tshisekedi te c'est sous le régime de Tshisekedi de makambo ya boezali ko salem parce que tant makambo ezali ko salem c'était le pays qui fait c'était le pays non Kabila zalaki yao est-ce que bomonaki makambo ezali ko salem. Mais pourquoi tant que Tshisekedi ole beaucoup ça Tshisekedi beaucoup comme ça oh ba pays mususu te eza idéologie vision ya Tshisekedi nde ezali ko salem tozo bisa bino boye
Congo eza na mokonzi nango Tshisekedi. Tala lelo. Kabila sali 18 ans. Akuti université na biso kaka ndenge ezalaki wana. Kuto ayeko bebisa. Ba bebisi basali makambo nyonso ya buzoba wana. Mettons Tshisekedi aye. Une année et 8 mois. Omoni lelo. Ba étudiant. Ndenge ba sepeli. Ba pesi mokonzi mboka merci. Ce qui veut dire que le changement est en marche. Soki oboyi wana etalio. Parce que na mboka nyonso bato balingi changement te. Bandoki pe bazali. Ba o bazomona bazate. Bazali. Ba aveugle, est-ce que o yebisa aveugle te babongisi université à Kondima? Mais yango wana Kondima te. Toza na bato na moko oyo makambo ya Kabila ezipi bango miso ebumi bango miso bakomona te. Réalisation nyonso Tshisekedi akosala bakomona te. Papa. Makambo tala. Bajijaka moto à partir ya début. Tala ndenge Tshisekedi asali ke Kalevo Mutomba akita na nzela sala marche. Kalevo banda kokanga ba combattant atie na mai po nini basali marche. Le tout puissant wana akomi na marche, akomi kotambola. Lelo accueilli par ministre intérieur Kosenga, ba pese 12 militaires, akobanda kufuta 1200. Kalevo na mboko ya Kabila. Oyo Kabila azalaki bozobe oyo boboye ka China rambo. C'est-à-dire bao bamoni ke changement ezate wana etali bango batikala mais boye baka ba retardateur so na bango biso tomona ka avant IDPS amona ka avant bato mususu bayaka komona après tala ndenge Martin Fayulu toyebisaki kete parti na yo ezamuke ezande moko na ya IDPS te. C'est-à-dire tokende kaka élection IDPS ndenge aza na base partout au Congo akozwa élection akogagner élection ya boyaki to gagner élection abaluki akomi o bayibinga pouvoir to ebitike oza kosa oza mwana muke oza na bato soko oza na bato tia bato na nzela ameki ko sala marche esimbite to ebisi etete yo oza muke bo yebisa catholique bo sangana bo sala marche ayebisi catholique basali marche na catholique bato baza muke bakoki te to ebisi ke comme ça ndenge yo kaka na retard oko comprendre na retard sko lelo ayeko comprendre déjà biso to sali une année et 8 ans et 8 mois na pouvoir ayeko comprendre ya solo Tshisekedi nde azalaki président solo. C'était lui l'homme qu'il fallait pour chasser Kabila au pouvoir. Parce que dictateur oko bengana en désordre dictateur ozo solo na ye diplomatie. Parce que Fayulu ndenga zawana ayeba diplomatie ta asala wango wapi. Mauti pe na ndako na bino a IDPS. Te nazo voilà au sali bien kitoko makasi. Ndenga olobi ke awutaki na ndako na IDPS. Ce qui veut dire il est produit de l'IDPS non? Mais un produit de l'IDPS peut contredire celui qui a gagné les élections de l'IDPS. Pour bateau, oh bah pesa qui est convoqué, Martin Fayulu, azaki na IDPS, te moto IDPS a dû pouvoir la contredire. Pour votre exemple, pour votre exemple, tant que tu as Genève, tu as candidat unique. Tant que tu as poni pour monter Mamabe, Baponi Martin Fayulu, tu sais que tu à ce pays-là, il lui a félicité, non? Alors, c'est l'homme qu'il faut pour les changements. Les changements s'appellent Martin Fayulu. Au moins, mais tu sais que le peuple a voté, tu sais que ce n'est pas, il n'était pas de cette maison. Il était infiltré comme Kamer. Yo, Kamer a zaki opposant. Mais Mouilanya, na Basengez, comme ça va venir à Makala, Kosalani. Balobité oaza mwana maison mère azonga maison mère peut perdre cofondateur peut perdre c'est-à-dire beaucoup mi sabato mususu te boy na boy ndenga za boy boyeba Tshisekedi c'était l'homme que Dieu a donné pour sauver le peuple congolais to kembi fort et Seigneur Tshisekedi aya pona ko soulever mboko tala ndenga zo sola na ba étudiant sans kotanga papier est-ce que Kabila sali 18 ans aussi monango. Mais tala bato bazasi makabila wana ba professeur rebelle. Est-ce que bazaki nata ko yebisa Kabila kende nanu liboso ya ba étudiant osola na bango ou bien les élèves des écoles humanitaires secondaires et primaires. Mais tala nenge Tshisekedi azo sola à l'aise. Et puis ayebisi bato que le Congo est béni. Le peuple congolais est béni. Mais yo zawana na zela ke pasi eleki boye na boye Congo mboka yo biso tango tozo mona ke changement ekoti na mboka makambo ekomi ko changer petit à petit yo zo mona ngo na souffrance
mais koboma yote soki ozosenga souffrance ekokota na ndako na yo efandi esali racine mais biso tomoni déjà que toza libéré non seulement mpo na biloko kimia oyo toza nango oyo papa elingi nalinga nalata boye nazotambola na nzela te mais aujourd'hui je peux marcher je suis libre dans mon pays soki nalobi Tshuluba nalobi Lingala Kikongo Swahili je suis à l'aise mais à l'époque de Kabila soki ozoloba Kinyarwanda tu es à l'aise soki olobi monoko mosusu tu es mal à l'aise pourquoi wana eza liberté te est-ce que liberté eleki makambo nyonso bokoki koloba liberté eleki nyonso mais avant tout na mambo etali mwana mboka Caleb Mouton est-ce que na bozongi ya mwana mboka Martin Fayulu est-ce qu'il y aura des rencontres pendant le rosolo ba négociation pour tozomona aza mutu azo proposer moi ba idée belé pour na mboka na biso merci Martin Fayulu aza mwana mboka aya na mboka na ye le choix est clair yeso ki alingi changement il va s'adhérer au plan de changement de Tshisekedi, non? C'est Tshisekedi qui a le pouvoir, non? A Bengani Motote à lobby, à Tcheloboko Batoyon Sobaya. Plan dialogue? Non, na lobby boy. Est-ce que tant que Tshisekedi a Bengaki Martin Fayulu aya na prestation à serment, ezaki dialogue? Moto Oyo, constitution à biso lobby boy. Président de la République n'a pas sa bato combo. Yo komi DG, yo komi ministre. Yo komi ambassadeur, yo komi bourgmestre. Moto apesa ka bakombo nda bengi yo. Soki oye pa na ye olinga pesa yo kombo. Azo pesa yo kombo. Lelo nani ndeko na biso nani Freddy Matungo la za pa pesa kombo. Aza na bad na Côte d'Ivoire afandi. Azo lia bien kitoko na ye bana na ye. Soki azaki na mo parti politique na ye akomi ko servir parti politique na ye silit. Mais soki Martin Fayulu alingi chômage. Bon akanga motema. Biso toza ale to bengani ete. Biso tolobi ke pouvoir na biso eza bako congolais mais soki moto amoni ke aza congolais te akobanga akokota te soki omoni ke tu es vraiment un pire congolais yaka pouvoir eza ba congolais nyonso omoni mwana maye Jean-Pierre même alobi te koto masolo ezali ya kitoko Tshisekedi aza mwana mboka nalanda soki aye bakobenga na ye te bakoyamba ye mais biso eloko tozoboya moto oyo azoloba ke Tshisekedi aza étranger ou te étiquette bakomi koloba dictateur yo ozongi liso makambo ya sima ya étiquette akomi dictateur plus que Mobutu yo loba tika makambo wana moto nyonso akoboya kokota na vision ya Tshisekedi ata ozala mama na ye ata ozala papa na ye ata ozala ndeko na ye ya makila ata ozala osala nini na Kongo oyo papa ozate peuple ozomona oyo parce que Tshisekedi, il est le sauveur du Congo. Le sauveur du Congo, mais tout le monde, grâce à moi, Gilbert Kanko de l'Automoni, Caleb Mouton va retirer est-ce qu'il y aura des poursuites par rapport à des crimes en soit ça là dans le régime outil que kaka? Na lobby que bisoyi de pes hein. Tozo ça la chasse à l'homme té. Surtout président na biso Tshisekedi wana za la motema munene makasi. Et Sengeli ça la repentance, ba français balobaka une fois avoué est à moitié pardonné. Na lobby, ngai naza parmi ba combattant wana te. Soki le lo Caleb asengi pardon na bato asalaki mabe. Soki Caleb andimi kozongi sa biloko ya l'état, à quoi il sera mauvais dans la société? Et loko tozo boya, kotia mutu. Krok anjam na moto yo amemi vision ya peuple mobimba. Pour sauver Congo. Tala lelo. Omoni ba investisseur ndenge bakomi koya mais moto wana yo telemela ye est-ce que mbeleza la yete ba investisseur balingi baya ba rebelle balingi ba déposer arme te ndeko biso bato FCC ils ont raté une occasion favorable mbele Tshisekedi akotaki na pouvoir mbele bakende pa na yeba FCC to sangisi mbongo to yiba muke yango sala ngo musala pona intérêt ya peuple lelo balingaki bazala mal à l'aise ndenge baza boyete. Kosenga pardon, et ça coûte combien? Boyebi ke bo sala mabe. Tout le monde na conférence nationale te, bato baloba, basengi pardon. Babo sala bango. Mais bino bo sali peuple congolais mabe. Bozo sala susu, bo continuer ko sala peuple mabe. Tala mabunda yo wana zoke ake États-Unis d'Amérique, koluka lobby ya ko futa mbongo. Tango Jean-Marc Kabunda lobaki ke congrès ezo coûter cher. Na 7 millions de dollars bobo yakit mais talaba million wana yango wana ke na États-Unis ko luka balobing mwana Jean-Jacques Mamba monité pour soulever motion
quand un président d'une institution, une présidente d'une institution, en tant que négociant la lobby, pendant qu'on contredire, qu'on contrecarrer le président en place, en fonction. Et ça, rébellion. Tozelier. Tozeli Mabunda, aya ko expliquer biso lobby, oazo sala, et ça yani. Na rentrée parlementaire, Tozali, peuple. Ceux qui ont voté par le peuple, bazo banga peuple pour nous. Oui, na rentrée parlementaire, on a payé l'homme sous voter que le question est-ce que il faut repousser ça. Na ebisio boy. Député national, c'est l'émanation du peuple. Peuple les ayo ezangaït. Maintenant tokomi na mboka oyo, tozala président o azoyo ke la peuple. Azo ka mato ina eza bouche. Azo afongoli mato na pona koyoka désiderata peuple. Eza lokola Kabila te. Kabila azaki na tayo kosola na peuple ndenge to sola boy te. Kabila banda koyoka peuple te. D'abord munoko peuple azoloba, Kabila azoyoka te. Munoko ye azoloba, Kabila peuple azoyoka te. Kabila azoloba na Kinyarwanda. Est-ce que peuple oyo congolais ayebi Kinyarwanda? Peuple azoloba na Lingala, alobi na Swahili, alobi na Kikongo, alobi na Chiluba. Mais parmi banane wana, est-ce que Kabila c'est le discours na minoko na zo epseyo? Ce qui veut dire que moyen de communication entre le président et le peuple, c'était une confusion totale. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un président qui s'exprime aisément devant son peuple. Peuple a lobby à répondre au peuple. C'était peuple, tout ça la boy, tout ça la boy, tout ça la boy, tout ça la boy, tout ça la boy. Il y a communication entre la base et le sommet. C'est ça la magie de Tshisekedi. Il y a une bonne communication. Même dans la fabrication ya makamo, il y a babiloko. Ceux qui communication est amabe. Bokoko ça le côté. C'est l'autre mais communication on a payé 11 5 Mokonza Mboka Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Akabwana na FCC mais na on a toujours mona ti lelo Mokonza Mboka na Brazzaville ba bien il y aura pas rupture. Ah, OK, ça va. Bande konazo c'est bino boy. Tshisekedi aza moto division te. Na uti ko yebisa yao. Soki FCC malgré que Azana statut personnalité juridique te. Oyo zo benga FCC wana. Tshisekedi amoni bango baza ba congolais. So akabona bango nini? Le président lobby zo communiquer na Mokonza Mboka base wana ndezo senga bakabwana. Te yoka. Base bozo yoka langage faut oser la prudence. Tshisekedi azo yoka langage à base. Base azo condamner le comportement. Ya bato wana ba individu tozana bango problème te. Bango baza na problème na justice les individus. Mais comportement na bango wana nde base azo sepela na ngo te. Ce qui va changer, même le président na Congo Brazzaville alobaki que il n'y aura pas la rupture de la coalition FCC cash. Mais à condition wana nde bato bayoka te. Alobaki à condition que bakota na vision na ngai. Pour développer tout ça là pour l'intérêt général. Mais or, et pas na bango bazo sala kaka pour l'intérêt à un individu. Lelo na ebisi yo micha papa journaliste lelo yo tuna kanga mituna ebele lelo na zozo esela yo. Loba mbele lelo liboso ya ba etida Kabila linga loba na monoko nini. Nazo tuna yo pesa nga réponse. Na repeso bien mais répondre na question ngana tuni. Na lobi que base ce qui a sia lobby que président bato baza simana wana baza bato mabe président ko boya te au commande mais président azala mécanisme azala bakano ebele wazo résoudre makambo. Il n'est plus encore notre président de l'IDPS, il est président de la République. Il va procéder na manière oyo et constitution na biso et PC azala mécanisme soit il peut dissoudre le parlement article 148, soit il peut requalifier la majorité article 78. C'est ça la procédure. Et ça, parce que les députés, les Congolais, les Rwandais, les Tuamboka, les Burundais, les Français, les Américains, les Congolais. Pourquoi pas mettre Bango à chômage pour un groupe Moukeboy? Encore requalifier toujours la majorité au Parlement, les députés, d'ailleurs, au Moni, les Miponi, les 12. Bakomi ko tambola ko sala consultation populaire Congo ezala ini où est le mal bato baboye ezaka bato ya Kabila wana nde bamoni ke bango bazo sepela na intérêt ba congolais te bango bazo sepela na intérêt ba rwandais ba burundais ba ougandais mais pour l'intérêt ba congolais ezo sepesa bango te c'est pourquoi baboye ko yamba bango où est le problème lelo soki bato ala muka bandimi kokota la vision chef de l'état
Mbemba andimi, Moïse Katumbi andimi, Martin Fayulu andimi, société civile andimi. Où est le mal? Basa ba Congolais. Et puis, yeba ke yozo yebsaka FC sao. Et si ekufit. Exacte. Ba réunion bazo benga ezaka ka PPRD na ka groupe individu. Ba tobele musutu basi ba comprendre ba lobi non, nous sommes les Congolais, nous devons soutenir mwana mboka. Yo soko za na retard, masolo ke déjà musika. Masolo meza ya maloba na boy tozo mona ngoto tozo mona FCC unie fort. Mais au comment na ngota ngota na institution. Le chef de l'État n'est pas un président de parti politique ou bien de plateforme. Tu sais qu'il est un président de la République démocratique du Congo. Il gère les institutions, non les plateformes politiques. D'ailleurs, au Moni Awa, il n'est pas président de l'IDPS encore. Le président de l'IDPS, c'est Jean-Marc Abound. Et son secrétaire, Augustin Kabouy. Au Moni Tshisekedi a s'ingérer dans Makamboa. Mais à fortiori, Makamboa, FCC, ou bien PPRD, ou bien INC et les autres. Non, il ne s'intéresse plus à ça. Est-ce que, na tout la gayo, mon colonne, bas combattant. Moto ko pesa nga réponse azate nazo luka na constitution na biso article nini lobby autorité morale institution ya autorité morale eza wapi est-ce que toki kondima ba professeur ya lukuta ba former mo pona ko envoûter peuple congolais ba créer institution moko po ba sala parallèle entre président en fonction na moto oyo aza sénateur à vie toni mango te na lingi ko yoka mo wana lisu ya autorité morale te. On a une autorité de diable. Toza na président de la République qui est le chef de la coalition. Ils ont été. Merci beaucoup mon amour. Répondre à nos questions nangai. Makambo ebele ezali nazala biloko ebele ya ko peuple congolais. Yebisanga ke mokolo ya lelo mbele Kabila azala liboso ba étudiant lingalo bana bango nini. Parce qu'il a fait 18 ans, il n'a rien fait pour l'université, même les bâtiments. Mais tu sais que a sali une année et 8 mois, t'as l'année va renouveler le bâtiment. Malheureusement, ça suscite moi tout le belé exact. Toi mais quand on le belé comme prestation, il y a serment, il y a juste mon moi n'amboka sangi qui, ben nous sommes bazul ngako tombola. Kutu ya justice amboka na biso mais tout le monde qui va absence là qui, il y a des gens qui respectent les colos na au sommet. Te, omoni ndeko boyeba, fonctionnement ya monde des aboy. Même mon colonzamba ayaki, pour basala mukilio. Ba ingénieur so bazala ki autour na. Mais au monaki mususu aboya kit. Hein, Lucifer. Asala ki ya nani nzamba aboki ye. Aboki si. Ba juge wana j'ai beaucoup de peine hein. Pona ko loba Congo il faut to refaire papa Tshisekedi. Sala ata moto ayebisio kazana diplôme belé. Zongi sena no na cour. Batonyo se faut bazonga basala moi notion moko ya récupération et recyclage voilà basala recyclage ya batonyo so on ne comprend pas quelqu'un qui a quitté ya kozala avocat a commis magistrat de debout ou des sièges on ngwana a matiti échelon nyonso a commis na cour constitutionnelle moto wana ayeba ko interpréter texte en tout cas c'est dommage c'est l'enfer. Ba juge wana histoire na bango ekomi ya passé parce que ozana retard les autres ozana lundi makambo eleki belé na samedi na pokwa na koyebisa yo yango. Merci beaucoup toujours qui est déjà vers la fin émission na biso toujours continuer mais avant tout chito to mega pour le bla dossier ka mwana sampo dossier ka mwana sampo mona ki bakasa musu basangana ki pona ko luka ko porter plainte pona ba nyonso basala ba crime wana est-ce que maman e que longue to mona procès 100 jours qui n'a pas na rapidité si to mona mwana mboka vite kamera kangami bio ke kana ba longue to mona dossier bukanga lonzo ba interpeller mwana mboka matata pona mais ti siko tozo ba suite te na sepeli na introduction na yote ezaki moi bien c'est hein na dossier comme on a sapoué za bakasa te bikolo nyonso eza na kasai bikolo nyonso ezali bien sûr mais tout le monde qui ba kasai ba yo bazana kasai tout le ba ki ba kasai nde ba porter plainte peuple congolais a porté plainte na massacre au basali na kasai yango wana nazo biseyo boy masolo wana eza na maboko ya justice moto ko échapper justice azate. Et ça, la même chose na bande komi balé au bauti ko boma na matadi. Moto ko échapper ezate. C'est-à-dire tuerie. Oye salami depuis Mobutu. Tilelo bako fouiner nyonso. Ma etikali na dossier wana o zolo ba ya nani. Etikali kaka 2 personnes. Non. 3 personnes. 2 généraux plus Chadari. Basi bakangi 7 généraux militaires, na plus général moko ya la police. Et Tikali 2. Tout le dossier wana.
na dossier au lobby ba juge président de la République a eu acte il y a démission na bango baza nulle part maintenant ni à la cour constitutionnelle ni à la cour de cassation parce que te balandi liste ezamulayi tunda kasende va faire une république de chômeurs oyo bakoumela c'est lui le chef. Il y a République wana ya tunda kasende ya République ya ba chômeur oyo bakolanda nani chômeur ya liboso Joseph Kabila parce que Kabila na minute oyo to pesa qui est temps na 18 ans au lieu à ta classe il y a bandi ko finga ba congolais je cherche 15 personnes 15 personnes ba docteur o bazalaki simona lelo docteur Munyangi auti wapi docteur nani Jean-Jacques Muyemba auti wapi procureur Kisula procureur Bakeng Vita tout le monde wana ba auti wapi mais tu sais que dans 18 mois a vu ba to koleka 20 000 Maître Kalouba Dieu donné. Aouti wapi? Récompensé par rapport à Omoni na kati ya ba Congolais ba génie bazali. Mais entraîneur nda azalaki mutu futi. Tozalaki na kitengete. Kiki ibengete. Tozalaki na ibengete. Ne papa tient la lobaki que les poissons commencent à pourrir par la tête. Ce qui la tête est mauvais. Recrutement est kozala biaisé. Maintenant, tu as eu meilleur entraîneur, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Place Kabila abana komonate. Kabila abana komonate que Namboko tozala ba docteur. Oh ba kuiko suka biso. Ba umeli na Ebola. Mais tant que a été atali amoni tiens bon joueur. Entraîneur to ebaka entraîneur meilleur entraîneur par rapport au recrutement. Ce que moni entraîneur a recruté les meilleurs joueurs, c'est-à-dire c'est un bon entraîneur. Omoni Tshisekedi denga atwa boko misa bo betela mwana mboka ma fati beto maboko bato FCC olie baluka un bon entraîneur ba yeko zo moto ya mabe babengi yeo autorité morale azomona na sete Matia to comme déjà na suka je pense que banyo so bazolando bazana sengo mingi mais na monta nkombo ya maître Kaloubi mais ba ebelepe oto ebi to bozana bango coalition cash ya INC bazolo baki procès on eza procès moko politique procès wana banyo so basambisi wana ba remercier bon retour la nkita o ba komisi bango wana maître Dieudonné Kalouba ata ndenge na zolo baboy ayebi ngaite parce que na tango ya Kabila po ba komisa moto azoka ba mbongo menga na yebi ete ayebi ngai kutute ndenge na zaboy na yebi ete mais son savoir faire les lo plaidoirie na ye bazo tangango monde mobile na université nyonso partout dans le monde bazo tangango yo ko bin saboto wana ke caméra zana raison de papa makambo caméra sali wana oyebi rapport ya ba inspecteur communiqué ba inspecteur judiciaire na la police judiciaire na DGDA oyebi makambo eza wana papa Congo bidé na biso avant to comme décembre mbongo ezalaki caméra yemba mbango biso tolobia okangami azalaki na devant un meilleur coacheur un meilleur entraîneur atali oh ça c'est un mauvais joueur un jour il va marquer contre notre camp non lelo azawak est-ce que ndeko nazo tuna yo bato bazo sala démarche à caméra akobika ndenge nini pendant que dollar emati conséquence ya réserve stratégique aux ezalaki na banque centrale papa ata bino bozolo ba makambo dollar o bozo fingi na Tshisekedi oyo aza la base c'est caméra non ministre de finance na gouverneur de la banque centrale balobi ngo RTLC bazolanda monde mobimba balobi que toyebisi que te ko bouger oyo mbongo te caméra lobi ça là ça ne fait rien j'ai tous les pouvoirs bazui mbongo wana lelo dollar reconnaître chite lelo bozo finga Tshisekedi Tshisekedi a un problème est-ce que ndeko si omoni sote moto ya ville wana ya 24 heures ya si omona papa tika likamwa caméra tika d'ailleurs yo yebi caméra bien te Tshisekedi a défendu caméra devant tous les peuples congolais à l'étranger non après sinamo ezalaka te que rétrocommission toujours pour défendre caméra est-ce que yo za moto nini asa défendre caméra koleka Tshisekedi mais tant on va le baquer situation on est politique c'est-à-dire chez nani kosala saute mouton kosala ba nani habitation sociale maison sociale eza politique lisusu c'est-à-dire so bazo sala wana eza politique eza mabe
c'est-à-dire ceux qui moto yebi mbongo ya kosala misala wana comme politique ndeni politique lobake Tshisekedi il a nommé les gens sans nommer les gens de Camer wana bolo bake politique d'ailleurs lien na biso na Camer utu wapi Camer aza moto ya IDPS tango Tshisekedi akenda ko déposer candidature a déposer ki na kombo ya Camer a déposer ki ono ya IDPS ça boite to boite na Nairobi ba ensemble na Nairobi to sito déposer déjà candidature non to kende na seni soki okomona kombo ya kashi kende na cour constitutionnelle soki okomona kombo ya kashi okomona kaka que Tshisekedi a été élu sur la liste de l'IDPS na éviter ça de comprendre biso ndenge toza boy toza le ko benga Moïse Katumbi yaka pesa biso ba député ozala bango na nanu wana to sala la majorité yo Martin Fayulu malheureusement azala député ka moko kaka ye moko azala popularité te na institution to bengi nani Jean-Pierre Mbemba ozala combien de députés alobi nazala 29 yaka to ba ti luko yaka to sala majorité et ce qui dit la constitution oyebi que Cameroun alingaki a rouler le même jeu vieux Etienne en 2011 oh tout ça la coalition il y a ebiseke ba ça la coalition na deuxième tour soki tomoni rapport ya ba député oyo kobimisa parce que lelo caméra ça na député combien pour ça na biso coalition papa tika makambo wana ezali désordre bato bazolo ba ke oh Tshisekedi a trahir caméra c'est caméra qui a trahi Tshisekedi non oyebi ke mbele Tshisekedi a nommé directeur oyo azaki na motema na lokola ebera nani ebera kolengele oyo aza minito est-ce que ozo comment na ye mais misala wazo sala oyebi bien yo oza directeur de cabinet au commis local équivalent ya président de la République ozo sala ombrage à chef de l'État ozo telemisa cortège à chef de l'État olobi va telema poba bomaye bo sala coup d'état nzoka nde ozala ko travailler na Kabila lelo bato bazokende kotala na nani na prison bazavane directeur de cabinet à Kabila. On est arrivé à la fin de notre émission. Mathieu Nabi qui bloque les bélés mais TV Zangonga tous sous-temps reçola pour la bénédiction sur bazana pour ça qu'on a contact pour avoir information ba contacter na numéro mais banana pese bino numéro ata un franc et ko takate bandeko. Je pense que Baolanda ba partenaire na biso pe bayo kio ba kendo lodi omoni mosala o IDPS azo sala lelo bato ebele ba komi ko bénéficier na présidence kuna bato IDPS baza ebele te na gouvernement bato IDPS baza ebele te maintenant ce qui bénéficie c'est le peuple congolais bitumba oyo IDPS banda ko telma to banda ko telma na nzelo oyo bazolo ba ketala ba chômeur tala bato bazolo exata mais lelo bato ba komi ko sepela bana bazo futela bana minerval te eza ba congolais nyonso mais il fallait quand même un soutien ça là pour soutenir parti oyo parti ebimisi Congo na bumbu lelo oyo congolais a commis valorisé partout dans le monde pour soutenir IDPS bazoyo baza besoin na soutien na bino bandeko na biso to mona na maman Fachi na Belgique ba maman Fachi na Suisse bazola maman Fachi na Belgique na bosunga ndeko na bino matière président Moïse il y a changement de mentalité toza wana 10e ao bato ozo mono eza ba combattre 10e o ba simbi base naturelle o papa tient na tika nde place oyo bosunga biso totombola mboka bino boza libanda mais biso toza na bitumba tobundaki bitumba ya liboso esili tobandi bitumba ya changement de mentalité po to transformer bato FCC bakoma bato ba changer mentalité la muka ndenge akomi ko changer akomi ko comprendre akomi ko senga ba pardon Martin Fayulu akomi ko senga pardon par-ci par-là mais aya koloba zo courage asenga pardon na peuple congolais oyo akosaki ke ya gagné élection pendant que ya banda ko dialogue. Maintenant, lelo Tshisekedi akei na machine à voter Tshisekedi abimi ya salaki campagne était abanda kolala na kati ya mutuka o babetie gaz asali campagne était mais Tshisekedi asali campagne partout il est entré partout avec caméra toyebaki caméra ko changer lokola moyibi akotaka na paradis na Jésus mais a changer bizaleli na yete alexika bizaleli ndenge afanda lobaka ke mwa alexika bizaleli na ye. Je pense que IDPS États-Unis qui ba maman Fachi na Belgique na Suisse ba qui yo pesa numéro na yo plus 243 82 234 73 86 plus 243 84 77 93 864 toza besoin na ba effigie ba banderole ya base na biso ya 10e ezala esika ba moyen de communication
ba téléphone kutu tozana ngote ba mega bo ba ndoko tina biso ba mega to banda ko sensibiliser parce que boyebi bituma liboso ko benga na dictateur ezalaki facile que ko changer moto mentalité na ye au moins to changer bato ala muka bazalaki ko balingi ba s'imposer que oto yibi bango pouvoir or biso tozu pouvoir ya nzambe peuple congolais voter Tshisekedi to boni na bango te to convaincre bango to tourner maintenant esika ya bato o bazaki na pouvoir o balingi ko longola sous na pouvoir te o bayebi bituma na nzamba kasi bango bazala moyen mais biso tozala moyen te mais il fallait biso bino bo soutenir biso bato bazala sur place na kati ya mboka oyebi ke Shadari soki omoni Shadari akoti na nzela na Kalev Mutombe na ennemi mwila ba Shadari ba Evariste Bushabwana eza problème simple te to convaincre bango ke te biso nde to bouger bato babongisaki marche nyonso wana ebandaki awo na 10e biso nde to sali ke marche wana ya mabunda wana to telema na palais du peuple to lo bakete o eza palais du peuple eza palais ya FCCT eza biso out mais bino bozo sunga biso te bitumone ko sila ndeni rentrée parlementaire eza liboso esengeli to bonela bango moni calme ekoti calme ezali tango bakei c'est-à-dire bango nde ba semer de trouble bazali susu ba député te ba semer de trouble tango bakoya ko mona désordre ndenge ko banda biso to ko zala alerter bon motiver biso to zala debout tozawa force du progrès parlement debout ba structure wana et botami après pouvoir te Tshisekedi atikaki yango mais toza do oublier na gouvernement toza le ministre ya du progrès te ya parlement debout te azate ba mandataire tango ba nommé wana okomona moto te mais parlement debout ezo sala musala ya peuple ya bénévolat même ba organisme bolo que la biso ba organisme et soutenir biso parce que tout ça musala ya peuple tout dans la soutien te l'état a financé bisoté parti a financé bisoté tout senga soutien bino ba combattant ya poto ceux qui boza ba vrai combattant bosunga parlement de buna du progrès bango de base tant voyo ka base wana eza base ya pambate nous sommes du lundi jusqu'au samedi nous sommes devant le peuple biso nde to communiquer na peuple Tshisekedi aponaki biso parce que nous sommes la bouche autorisée bazo pesa information na likolo biso to lambi yango to komisi yango kitoko to tie matungulu to tie biloko nyonso po peuple a consommer ngo kitoko peuple oya consommer ka biloko ya mabete. Merci beaucoup Mathieu, je pense que bayon so ba soutenir biso balando vraiment très bien ba capter. Je pense que nous pesi numéro wana ba rolka ba contacter pour une dernière fois pesa so numéro ba zo bien poto ka bona mukona plus 243 82 234 73 86. Merci beaucoup, abonnez-vous massivement, on se retrouve à la prochaine, bye bye. Israel na katsa desert basala kinyoka soki moto ataleli yango pe abika ngape lelo na tomboli yo nzambe bomoi nanga ebika soki olingi omona bolamu nzambe tala bomoi nanga oyo alokotanga fasona pesa forme akoki osala pe na yo mokili pasi mokili molunge mokili moto liziba na mai nazwana wapi nazongeli yo liziba na bongo yo ndopesa kimia na motema babeli yo jova shalom star tapeda mon cœur Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama ozali zambe kumama Yahweh kumama Yahweh kumama ozali zambe Yahweh kumama na yo libela libela kumama ozali zambe kumama Yahweh kumama Yahweh kumama ozali zambe Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama motema na ngai esaya yo Yahweh kumama Yahweh kumama ozali zambe Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama motema na ngai esaya yo mama Yahweh kumama Yahweh kumama ozali nalingaka yo koleka yango na beteli yo maboko Yahweh kumama na yo mama Yahweh kumama Yahweh kumama ozali nalingaka yo koleka yango na yembeli yo loyembo Yahweh kumama na yo mama Yahweh kumama
tosangani lokola moko balepre na présence na yo toye koloba na yo twasakidila mobali alibala seyo mosusu aza te fongola motema na nga omona bakomi je t'aime Jésus je t'aime de tout mon cœur oh mon santu kumame kumama na yo kumame kumame kumama lelele kumama zambe ya motema na ngai kumama lelele kumama esengo ya motema na ngai kumama lelele kumama zambe na tela motema kumama lelele kumama esengo ya motema na ngai kumama lelele kumama elikia motema na ngai kumama lelele kumama zamba motema na ngai ai oh ah liziba liziba na ngai angolu liziba somba mina makila aba papa molimo moto nanga ekaka pona yo Yesu ezali yo ya ezali yo Yesu nanga yangolu sala makambo minene na Kongo